ce mec qui était toujours vivant. Il était toujours vivant. Tout ce qui s'est passé là, c'était bien planifié. Là, je vous amène une preuve. J'ai vu cette notification, j'ai reçu cette notification aujourd'hui, disant que non, voilà, Louison venait de poster. Il venait de poster quelque chose. Et heureusement pour moi, j'ai été souple, hein, j'ai capturé. Donc franchement, je crois que j'avais raison sur toutes les lignes. Cette histoire est fausse, du début à la fin, de A à Z. L'histoire est montée de toutes pièces. Et aujourd'hui, je crois que vous allez me donner raison, petit à petit. Parce que imaginez-vous, actuellement, les gens sont prêts à tout pour des vues, pour du buzz. Les gens sont prêts à tout pour de l'argent, pour se faire un nom. Et franchement, cette blague est vraiment très mauvaise. Parce que là, franchement, tu as tapé fort, les frères. Tu as tapé fort. Comment les gens peuvent en arriver là? Même si un scandale était prévu à ton nom pour salir ta personnalité et tout. Mais franchement, en arriver jusque-là, c'est des trous. C'est des trous. Et même les gens qui se permettent de partager la vidéo où on peut voir clairement deux hommes en plein débat. Non, mais franchement, c'est un homme qui crie comme ça, comme un enfant, wesh. Comme un enfant. Non, mais franchement, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bref, vous allez me donner raison. Les gars, il est toujours vivant. Il regarde vos vidéos, il vous suit de là où il est. Voilà. Alobike bakotumba. Tala lokuta famille oyo. Lokuta mama ya Louison. Bomoni ta na fingaka. Bomoni momo yango na fingaka. Po lokuta pour Max. Bomoni ta na fingaka mama Louison. Bomoni momo ngo. Bomoni ta na fingaka mama ya Louison. C'est normal ko finga mama moto yote. Ata se ba population. Azo sakana na biso peuple. Azo sakana na biso bomoni mama Louison de la fingaka yebo pesa na raison. Na finga mama Louison. Omonde ke balobike bakotumba. Tala lokuta. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, akoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, akoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, certains vous allez très bien. Bandeko. Affaire Liwa ya Louison. En tout cas, apparemment, Bato Oyo, Babandaki ko douter. Pe bazo continuer ko douter que Liwa Koufi te Louison parlo à Koufi te on dirait ba komi ko zoa raison. Jusque là bazon d'ombre tozo yebate parce que jusque là effectivement c'est vrai famille est confirmé que Louison a Koufi. Mais preuve il y a Liwa ya Louison et yebanité ezomona na te ezati si je peux dire. Et du coup on dirait ba indice nabite na benga obongo topé moi babiloko moko oyo ezoleka ezosala ke bato baleka suko redouter de nouveau nene la famille a quelques jours passés 3-4 jours passés et ba posta qui na compte ya Louison ya TikTok 3-4 jours passés plus ou moins ba posta qui na compte ya Louison. J'ai vu même Batkosel en émission et que Louison Koufina a été botala. Batbazo posté. Na compte na certainement ezali. Bon. Personnellement, na kipa ki ango penzate parce que Louison avait une femme à la maison. Et cause à la payer, on t'a posté vidéo. Et on a mon aïe qui n'a pas, c'est normal. Ouais, article na téléphone na ye. Et certainement, ils ont accès à un puisque il y a moi aussi naï. Donc, tant ils ont posté. Mais vidéo on a batou et poste on a parlé de passer les vidéo pour nous que non voici
bota la preuve que Louison akufi na été. Et bato mususu po bane ko douter, ba confirmer que non, certainement, ils en ont soloté. Alors, hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, né comme on a publication moko, bato balobi que famille Louison balobi, bako tumba Louison. Et là, ça commence à inquiéter. Bato bazo tumba epo mbongo ezate ya okunda eto nini. Ça commence à inquiéter. Boye bako tumbeza penza culture na biso te. Bako tumbeza penza ba mamu na biso te. Et du coup bato balobi que non eza moko ya ba indice ka pona ko lakisa bato to pe ko loba na bato ke effectivement Louison n'est pas mort. Ce que je déplore moi personnellement, pourquoi famille à Louison bazo benga na bato topé ba balingi bato ba place matin à Louison ezate. OK. Na tant na sala ki vidéo mo sur ça l'autre fois. Ils en a bato ba ki koloba nga que non ils ont raison, bato réseaux sociaux ba lekisaka et ba bato ba bomisi Louison. Te bato nyonso te bato ba bomisi Louison. Bato Louison zali na bato ba bana ko linga e Louison avait des amis, des vrais amis. On attend pas si vous m'avez réconforté. Batolola ba juju. Louison avait des amis, des vrais amis. O ba no sola ranaye. Sikoyo. Soki ezana bato mabe na réseaux sociaux ba bomisi Louison. To pe baza ba hotel ya liwa ya Louison. To bazo sala ba mambo peut-être famille de sepela na ngote par rapport à la publication et autres. Bon ba vrai ami à Louison. Bon, on peut permettre on va participer to peut ko ya na matanga te parce que famille lingi ko batbaye ba te place matanga ezali bon depuis un temps naza ba news pe ba mambo ngote na ebite ezoleka ndenge nini je sais pas bandeko soki boza na moi ba news sur mambo ya dossier liwa Louison bisika nini tokomi en tout cas bossa la biso signe tu peux me expliquer parce que jusque là preuve moko tangible que Louison a koufi to pas koufaki ezate à part famille ko le bageno effectivement a koufaki je crois naza pe moko ya bato oyo na ki ko lobela pa moko ya ba ami na ye ndo na biso ya Brazzavillois comment il s'appelle Arnaud abetara tourne en morgue tout ça bien que amonaka nzoto te a filmé de collision sur la bengana na musika to yebite to lo banene eza cop basali est-ce que mendele pe bazana kata ba mambo boye ka po balakisa bato ke non Louison kufi pona bato je sais pas trop ce que c'est solo Louison kufi te en tout cas moi je ne confirme pas hein, mais sauf que par rapport à ba mambo na tu mentionner les bino awa et ça dérange un peu et du coup ils ont ça là que société toujours ba doute et ils ont dérangé bato baza vraiment na confusion et na moni grâce mbizi a sali sous vidéo à Tomboki à lobby elle avait raison d'insulter la famille de Louison parce que koyoka ke bo tumba Louison pona ye azomona yango suspect azomona yango clarté voilà parce que aza parmi bato bana ko douter que Louison koufité bato ba obas bato basili ke laki parce que finga même Louison kolobake et ya maman na yo soki omona ni omona tout ça parce que koufi na yo te tout ça donc moi je crois que si la famille peut apaiser et les gens et aux ala malamu mingi on a quand même besoin de preuves tangibles que Louison koufi aux ala bien et là il faut boyer beza que et tout le monde n'est pas mauvais OK bien que bato mabe bazali o ba contribuer na liwa ya Louison mais bobo sanate bino pe bo contribuer na Louison na liwa ya Louison ah oui Régine à bino et salike et babambo ekende modèle kende laki bon malgré liwa on peut jusque là on dirait ça peut à soloté ouais de l'oronga personnellement na aussi la vidéo oyo yango wana so ki boko tranquilliser mitema ya bato nous avons besoin de preuves que Louison koufi et au songe aux ala malamu mingi penza otomi koyoka mambo ya ba kotumba en tout cas ça craint
et ça dérange. Preuve tangible jusqu'à les athées. Et du coup, il y a des gens au bas douter toujours que Louison a koufi. Et na babilo tozo mon na tozo yoko. Il y a pas poste na compte en tout cas et comme ko déranger. Donc na évité. Bande ko message na zaki na wa repasser yango. Message na zaki na wa repasser yango yo. Je sais pas ce qu'ils ont quand même na bateau oyo en privé. Va parvenir koko ma place matin ezali. Si vous avez des confirmations. Bosunga biso. Bosunga bande ko misusu pe. Oh, jusque là bazone dimate parce que jusque les ans bateau bazone dimate que nous ont koufi. Les ans bateau bazone dimate que nous ont koufi pour ba moni place, ba moni preuve te, ba moni photo te, image te, logo te ninité. Et comme on a continué bateau bazo poster ba image, ba nini ba vidéo. En tout cas, bateau baza ko douter. Et koyoka kenon o ba kotumba et likolo nango ba lingi bateau ba se rendre place à matanga te. Pendant que azali quand même na bateau babana ko séparer bana ko lingaka ye. Donc itie bateau vraiment na kata confusion ya ko sakana te. Toza na kata confusion, toza vraiment na besoin confusion ko elonga. Si vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et dans meka rocha ba vidéo ya ba réaction à bateau na YouTube nanga tant on poster vidéo oyo. Dans meka rocha ba vidéo ba réaction à bateau sur ba poste au ba check na compte na espace à 3 jours à passer et puis na ndenge bazolo ba que non ba retomber ndeni ba réagir et les sous en tout cas ils ont dérangé s'il vous plaît tous en a besoin pour tranquilliser mitema ya bato il y a ba na réseaux sociaux ba tenir sur ba mabe ba tenir sur ba to ba bomi sur les réseaux sociaux azali na ba fan azali na bato ba na ko lingai. Donc, si vous avez même bateau, on a besoin de kimia. Et tout y est que les gens accouchent réellement et au salam alamu. Ouais, parce que Babilo koyo ko le kaoyo et en tout cas ils ont ça la bien té. Ils ont ça la bien té bosunga. Donc aussi accoufi, ce qui est bongo. Et je ne vois pas pourquoi il faut boba na ko bomba, to pe ko pekisa bateau, to pe ko ils ont un sens té. Nabino bateau bolo bagino ils ont raison, je sais pas sur base de quoi. Parce que c'est pas tout le monde qui est mauvais. Ok? Voilà. Donc, moi, soit Koufi, bazolo banai qui a solo Koufi. Tout ça a besoin, il y a pas preuve, il y a pas confirmation. Parce que ça y est, mon bateau. C'est un peu ça. Et donc, famille, bosunga bateau, bosunga biso. Bosunga biso sur l'Iwa, Louison, s'il vous plaît. Merci. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
wapi nzambe soki na yo te ikole bandelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na nguya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo tongo mpe pokwa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tokomindela santu, lisekwana yo tokominde balongi. nzambe na nguya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na nguya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki ya kolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen